Oui, bambote na biso, wabino aye la reine Nzinga, mwasi makasi molie Vencedora, mwasi oyo alonga kabitumba. Lelo la reine aye lisusu liboso na biso, bino mo boyebi ke la reine ayaka pamba te, la reine soka ye seke likambo ekwei, ya wana lelo la reine aye lisusu liboso na biso po asolola. Bon, likambo o la reine Nzinga, lisolo o la reine Nzinga memeli biso eza ete mobali oyo asili koboma mwasi na ye na Ameriki. Donc likambo oyo etungisi biso esali penza pasi mingi poke makambo ezosalama mingi epai ya biso ba noir, biso ba africain. Donc makambo oyo ezalaka pa ba mindele sikoyo ekokoma lisusu kati na biso ba noir. Donc ezopesa pasi. Yango la reine Nzinga alobaki te ngai pe na kozanga liloba te, ngai pe na koleka po ete nasolola pe na bandeko na ngai mpo na nzela na biso pe bato oyo pe baza na likanisi wana bakoki pe kotika makambo oyo kokoya balingaki kosala bakoki pe kotika yango apati pe ya baconseil na biso. Sikoyo eloko nini la reine Nzinga amemeli biso? La reine Nzinga amoni lisolo oyo esalaki ngai pasi, ngai nayokaki yango kaka lobi. Nayebi te soki esalamaki avant-hier, soki esalamaki journée, donc nayebi te. Ngai nayokaki yango kaka lobi na mosala. Po ngai nasalaka na bafi oyo baganaese tosalaka na bango esika moko. Sikoyo balakisa nga video oyo pe bandeko na bango pe bazolobela concernant likambo yango, balakisa nga video yango. Donc esalaki ngai pe pasi komona jeune fille ya 27 ans, mobali aza na 36 ans, mobali aza pasteur. Donc babana déjà basali damu bambula ebele na bandi ba 5 ans. Sikoyo bamatata kaka ya mike ndenge ezalaka na ndako ko maltraiter mwasi akoki lisusu te, yo pasteur ondimi pena koboma mwasi na yo po ete obebisaka vie na yo mobimba. Pasteur oza na église ya monene, oza pe na bandimi ebele, otiaka pe bato pe mona otie mutu pe loboko na mutu pe mona mutu abiki. Ona azobeta bino eza lisolo ya pasteur wana ndenge ba collègue nanga bayebisa nga ya mosala. Bayebisa nga lisolo ezalaki boye. Mwasi bafandaka na mobali na ye, mwana mwasi yango na bandi kolingana mobali ne balingana na âge je crois 22 ans. Poso basali 5 ans seke na âge ya 22 ans yango basala ye mariage na bango. Soko bafandaka ndako moko. Pasteur sikoyo amaltraitaka mwana mwasi wana betaka ye tellement mingi. Mwasi sikoyo amonaki ndenge asala lisusu te, asololaki na bandeko na ye. Astango asoye na bandeko na ye, ayebisi bandeko na ye ke alingi na ye pesu libala te. Sikoyo ndenga babetenga lisolo yango nazobeta. Soki eza bongo te, bon, tango musu bango bakosinga na yebi te, menga eza bango bafille baganaese bango babetenga lisolo ndenge ni likambo yango elekelaki. Sikoyo mwana mwasi yango ezalaki na jour moko bavandaki ye na ya na ya mobali na ye na papa pasteur wana. Sikoyo banaki koswana. Tant bazoswana na mwasi mbala moko pasteur yaya na mwasi apekisi pasteur. Tant apekisi pasteur simanango ayebisi ti yana bango alobi na bina pasteur ngani na monaka yo ozana pena pasteur ya solo te. Nde na mona kozana pasteur lokuta do makambo sala kizana makambo ya solo te ndenge osambela pona batu bazobika pe pona yo osala ngona ndenge ya bien toza pena pasteur ya solo te na nzela ya koswana kaka yaya ya mwasi abimisaki loba lokola bongo sima nango pasteur ayebisi yaya ya mwasi ayebisi eboye eloko oyo lobi esali ngai pasi pona lakisa yo penza ke naza pasteur ya solo jour musu na koboma ndeko na bino ya mwasi. Donc doko akoboma mwasi na ye jour musu na koboma ndeko na bino ya mwasi. Siko tango siko ndeko ya mwasi ayokaki liloba wana akoma siko koyebisa sœur na ye omoi liloba pasteur abimisi eza pena kitoko te. Liloba oyo pasteur abimisi zala mayele po jour musu pe koboma yo donc azokebisa ile abito ke funda ye na polisi. Siko mwasi comme te azaka mwasi atalaki ne bolingo liboso alobi ke te alobi na ye ka po aloba akosala ne yango te abite to ke funda na polisi mais mwasi apekisaki ya na ye abeba ke funda na polisi te ti ya kokoma soki makambo na bango nini swelekanaki wana po talaka ntango bandi koexplike nga na taka esika mosala. Donc baexplike nga pena 100% te ti baye koyebisa nga ke ezalaki jour moko fille yango ntango asisi mosala na ye pa ya salaka pasteur yango aye pena na liboso ya mosala azwi pena pistole munduki aboma atire mwana mwasi wana 7 fois donc 7 fois
mwana mwasi akwea na sika makile banda kobima tiye moka ke pe na police ake ko se présenter alobi ke na bomi mwasi na nga. Bon eloko ntango nayokaki yango esala hinga pasi bandeko na ngai yango ntango nyonso kaka la reine Nzinga alobaka ntango nyonso la reine Nzinga alobaka makambo yango oyo makambo oyo esalaka pena la reine Nzinga pasi ekozala baproblème yango nini oyo elekeli yo mpenza motu ezala mama ezala papa po toyebi ke mibali kaka te bazoboma basi eza mpe na basi me temi oyo toyeli awa eza nde mobali nde motu asili koboma mwasi yango wana mpona yango la reine Nzinga akoteya surtout mibali omoni divorce eza mabe mutu moko te andimaka divorce me ntango omoni ke likambo wana ekweli yo oyebi mpe ke oza papa paster okambaka mpe bato ebele bato bazobika mpe na nkombo na yo papa mpona nini okotika te ke mwasi ake nano akesisa nano bakanda na ye pa ya kokende yo otikani na bapriere na yo soki mwasi alingi na ye kozonga te toyebi ke bolingo donc eloko motema elingi ezalaka pasi bandeko na wana bondimela ngai omona eloko motema elingaka soki pena ke oyoki pena ke moko aboye yo esalaka pasi badule oyo esalaka mutu akoki koyoka ngo kaka oyo pesa kwela likambo yango donc ngana yebi naza esika ya papa paster wana ayokaki douleur me na douleur wana te yango ekomema yoki olongola mutu na mokili non okoki kolongola mutu na mokili te mpona douleur wana likambo eyaka makambo eyaka nango ntango likambo eyaka esengaka kaka ke solution ezwamaka nango kaka solution ezwamaka mwana mwasi ndenge akendaki na ye ezalaki te ke ntango mosusu mpe akendaki na ye libela te ntango mosusu ndenge bandaki koniokola basouffrance kobeta ye mpo papa paster yango bandaki kobeta fi yango mingi ntango mosusu alingaki akende na ye na sanske soki mpe akendaki na ye po ete akenda ntango mosusu papa paster akokaki kochange nsima nango nde akozonga siko ti eye kokomela bango mpe na liwa bongo eza kitoko te siko tala vi ya paster esuki wapi akota prison eza awa te lokola biso en Allemagne. En Allemagne ntango obomi mutu dia surtout ndenge abomaki na munduki wana 7 fois direct hôpital oyo abeli mutu awa boye biso aboye kaka mais siko ndenge esalami na Amérique kuna vi na ye kuna bakati na bato 60 ans kanisa kaza na 36 ans déjà wana 36 ans bakati yo susu pena 60 ans ozomona te kokomi dia mobange mpe Sylvie na yo mpe si nango botango bazobimiso ata bato ba 80 ans wana ba 90 ans bazobimisa yo omoni te osalela mobange vi na yo bebisi nkabwe mpona kaka eloko moko ya moke bolingo eswaka me ntango tozaka na maîtrise nango mutu soki oza na maîtrise ya divorce te okosala bisalasala soki okoboma mutu te yo moko komiboma soki okomiboma te okobela mpe ozwita mosusu bamaladi ya batension bandeko na ngai nazobeta lisolo na baoyo nyonso bazwa baku ya bolingo bolingo eza pasi esalaka pasi na motema eloko yo olingi botika ngo kaka boye esalaka pasi esalaka pena pasi me na likambo nyonso ezalaka na solution ndenge kaka la reine Nzinga alobaka likambo oyo ezanga solution na mokili eza te likambo nyonso eza na solution kaka oyo bomi mutu wana nde solution eza te wana kokota mpe ya prison libela wana kutu bayokela yango mawa te me oyo etikali nango batia mpe bathérapie pamba te bamindele batia bathérapie pamba te po te bayebi apartir ya thérapie bokoki mpe talaka ntango olandi mpe thérapie omona likambo nyonso mpe komomona ngo kaka mpe eza normal eza kitoko te soki ezalaki soko moto yango asambelaka te toyonga toloba nini ke ye asambelaka te yango abomi moto wana basatana boye siko oyo pena papa paster siko esika siko tokoloba nini esika siko tokoloba nini boyebisanga nani asa papa paster ateyaka alongolaka bato bamaladi na nzoto asalaka nyonso sikoyo esika wana sikoyo eloko nini sikoyo oyo bato ya mokili bakoloba oyo babengaka kaka bato bakenda eglise ke basatana oyo bato bakenda eglise baya basatana sikoyo oyo euti kosalama sikoyo tokoloba nini bandeko na ngai epesi pena pasi na motema ingona pena conseil nga na pesi deja na bandi bolandinga bolandanga pena na bokebi nyonso eloba nango mama ijika bebe bosimba bokebi bosimba pena bokebi bolandanga pena na bokebi nyonso malobo nazoyebisa bino bandeko na ngai likambo nyonso koyi koyela yo yebaka ndenge kozala nango likambo nyonso so eza na solution likambo nyonso ezalaka na solution bandeko na ngai nakobakisa susu eloko moko na kati nawutaki lisusu kotala na bandi bata Facebook mpe bayebi yango eza na bafoto moko batiaki na Facebook esalamaki mingi na
na Asia makambo ngo uta ko sala makuna bakuti na chambre moko boya ya ba marabu moko akanga ba photo akanga na bakumba ba photo mususu mona kingo atiango gilet ba photo mususu mona bakanga mbwa na basinga bakena obora ona mai ba photo mususu mona bana ya bébé bakanga bango ba photo mususu batazemi bakanga bango ma donc ba photo o bakanga batu na sila ko mona ba photo yango omona ngana tiango na video o metaka Facebook ndenge zala ko mona ba YouTube e ya okanga video na ngana tiango pena na video oyo kota suka na pona lobeta na olobila mutu oya bomi papa se wa bomi mwasi na ye na kolobila pe wana est-ce que pa ozali bakanga yo wapi mama papa bakanga yo wapi bana na biso bakanga bino wapi yango tozalaka na ba vie prière pena ndenge ya solo ndeti acte yo tukosamba pana bango ta musu eza ba milimu mabe na habite ke passer wana simba kista mususu ba milimu na ye moko ezongeli ye na lobi bongo te mais na bakisika conseil o liboso po ete tozalaka na vie ya prière pe tosambelaka pena na bosolo tosambela na lokuta te ntango tozosambela pena toyeba pena ke tozosambela mpona ya solo penza na fe donc tozalaka pena na kondima ke tozosambela pena ndenge ya solo tosambelaka te mpo bata mokili bamona biso ke biso batokendaka eglise yango te oyo la reine nzinga alingi yango te pour la reine nzinga nde bomonaka eboye azoleka pena ba Facebook azopesa ba conseil azoleka pena YouTube azopesa ba conseil yango ndenge na biso tolakisaka pena ndenge na biso bombama na biso te soki mpe eloko esengeli pena ke ya kolobela yango pena ya kanda la reine nzinga alakisa kanda omona pena asali video mona kanda nyonso po ete eloko esalami ya sepe nango te ngai lisolo nyonso ndenge na betela yango ndenge mpe na réagira mpe ndenge mpe wakomona mpe elongi nanga mpe ta mosu echange mpo a partir ya lisolo eza na masolo mosusu ntango nazobeta yango nayokaka pena douleur makasi omona mpe nazobeta yango moto akokata mosusu naza na kanda me naza na kanda na douleur na motema omoni po nde bozomona nga boye la reine nzinga asalaka mpe bafilme ngai soki otienga mpe na filme na kosala na kojoue role nyonso kopesaka nga na joueur yango role tout yango mona yanga ntango nazobeta mpe ya lisolo apasi nayokaka mpe na douleur na ndenge ya solo bandeko na ngai eske batia yo wapi bakanga yo wapi eske ozalaka esika moko teke bakanga yo dene na gilete bazwa motu na yo bakata ngo na gilete na foto eske bakangaka yo dene na nini oyo na cardena te eske bakanga yo esika nini ndeko na ngai bakanga yo wapi yo ntango nyonso ozalaka kanda yo ntango nyonso ozalaka kaka ke o famille na ngai babebisa vie na ngai bafre na ngai yo ntango nyonso kaka moto ozalaka na baproblème sosola ntango nyonso bandeko na ngai nazotinda bino botalaka mingi nini oyo na YouTube na programme oyo ya Bostra TV bolandaka mingi Bostra TV po ete makambo paster wana lobaka ezalaka ya solo esalamaka po makambo paster wana lobaka meme ngamo wana mitunaka yango paster oyo lobaka makambo kaka nga nasali ye nini ndenge bayebisaka ke Gisele mpe atalaka émission na yo na kombo ya Nzambe nazoyebisa bino makambo mingi paster wana lobaka esungaka nga mpe makasi yango bandeko nanga ozomona ke vie na yo ezotambola bien te botalaka mingi TV Bostra eza na YouTube so obetika YouTube Bostra TV ekobima mingi nga na la reine nzinga nalanda yango ba 0h mpo nasalaka na nga nakoma bon nasalaka na nga ba r wana yango nayaka mingi natala yango ba 0h siko yo moto omoni ke oza na ndako ntango mosusu oza na na temps ya mingi na 12h mpe ezalaka pase yango atiaka ne ba r nyonso so mpo omoni ke kotala yango lobeko oyini korepete bavideo wana ekosunga biso makasi eske batia yo wapi mpo mokili oyo eza komplike meme paster oyo awuti koboma mwasi wana omata mosusu milimu moko ekotelaki ye donc na ntango wana yo paster operde mpe nini oyo donc moto edoki yo obomi mwasi na yo eza esengo te me na ndenge bapaster makambo ekosalama te mpo paster ntango nyonso azalaka na vie de prière nde tozalaka boye yango bandeko na ngai yango kaka la reine nzinga amemelaki biso tomitala bien eske bakanga biso wapi toza wapi tomitalaka mpena vie na biso malamu tokangaka bato bandoki te likambo nalobela yango chaque fois tokangaka bafamille na biso bandoki te mpo afrike eza na pasi ntango tokokanga bandeko na biso baza na afrike ndoki tozobakisa bango kaka ya pasi likolo na pasi bandoki eza biso moko nde toza bandoki ya vie na biso kote mosusu soko oyebi ke otambusa vie na yo malamu vie na yo ezotambola bien te fukama kaka bondela Nzambe tozaka na motu moko tozaka nde na contact eza bobele Nzambe
yo confier pasteur otie pasteur motema ke na okepa pasteur oyo me nzoka pasteur azaka pe moto lokola yo pasteur ntango ozokende kuna kende na mabondeli na yo zala na kondima na yo wana nde komona kozwa pe kimia na vi na yo mobima bandeko na ngai bakanga biso wapi bakanga biso wapi bandeko na ngai bozolanda ngai nalinga natia pena bafoto yango epesi te nabangi mpo youtube ezala blague te eleka moke kaka tyo video na yo balongoli kamoki kaka tyo video na yo balongoli yango tozalaka mayele ntango totiaka bavideo na biso bandeko na ngai totala mpe vi na biso malamu mpo ete emoni lelo makambo ekomosalama mingi moto omona bomi moto asali boye tozokamwa toyebi te mpe mosusu bamilimu wana mpai bakanga biso toyebaka mpe tokokaka mpe kolongwa wana te kolongwa esika bongo esengaka bapriere na bapriere omona mpe moto okoki mpe kolongwa basika bongo bandeko na ngai eza kaka yango la reine nzinga memela biso kaka conseil oyo ya moke na bandi bandeko na ngai bolandanga na bokebi nyonso nde kaka nalobaka soki ozotala video ya la reine nzinga soki okomprendre yango te bandela yango lisusu ntango kobandela yango lisusu okoya kokomprendre likambo nini oyo la reine nzinga alobi ekosala mpe bien mpe kosala ba implice mpe bandeko na ngai merci mingi na bino bato bolandinga nzambe aza na biso tokokutana lisusu na nsima soki nzambe ye moko alingi après bandeko na nga ntango bozotala mpe bavideo ya la reine nzinga eloko oyo nazomona pene baami na nga bokote wana pena bozosunga ngai te bozotala nga nde ebele ezolakisa pena ke bozotala nga pena ebele bamerci na bino me mpo bozwa kaka mosapi kaka botia mosapi wana bozosalela yango te soki bozopesa ngai courage te mpo courage na biso eyaka ntango bozotia mosapi wana epesaka biso pena courage ntango otali video ntina suka ozwi mpe mosapi wana ofini ndeka la reine nzinga alobaka soki osepeli otie mosapi likolo ok me soki osepeli te olingana yo kofinga yo kutu olingana yo malamu te na vino mobimba olingana yo bato basalaka malamu te olingana yo bato kaka bafingaka na kofinga vina oyo yango wana zwa mosapi kitisa na se la reine nzinga osala na eloko te eza youtube toza mpo na yango eloba nango noko ya bana des shows de Charles TV wana ngoye moko alobaki nde toza awa eza na bato mingi mpe balingi biso te eza na bato mingi balingi biso te oui mais biso toye awa mpona bato te toye mpona bato mais toye mpona bato oyo balingi oyo bafingaka biso te bango soki balingi batala biso baye soki baboyi na bango bato bakoyeba mais biso toyaka kaka mpo topesa conseil eloko mosusu te toyaka mpo topesa conseil na moto oyo asepeli na conseil oyo mpa sepeli na ye na conseil te etali ye wana etalaka biso su te ndenge bozomona biso boye totikali mpo na libela lelo la reine nzinga kozala su na mokili oyo te me bakoko na nga banani bakoya bakolasa bango moni koko na biso ye wana bino boyebaka ete ye wana eza deja bien ntango banolanda la reine nzinga bamona mpe bana kopesa baconseil boya koko na biso mpe kosunga bango ata lelo esungi bino te bato bozolanda biso me lobilobi ekosunga baoyo bakoya bon na bandi na suki boye nazopesa mbote na ye moko Alpha Mies na Bordeaux papa mapasa tika ete nzambe azala na yo pa ozali merci ami na baconseil na yo po yo nde oza pembeni ya la reine nzinga merci mpe na kopesa yesu mbote na sere na biso Françoise aza bongo na Bordeaux ye atindaka bakoli na kini soki oza na poso ya kotinda koli na yo na kini ke ewumela te koli na yo ekoma mpena ndenge okangelaki yango kuna mpe bazwila yango kaka bongo kontakte kaka la reine nzinga facebook nange eza la reine nzinga soki okomi kaka la reine nzinga okomona facebook nanga mbala moko kontakte nga komi nanga na messagere na kopesa yo contact ya sere na biso Françoise kuna erataka te soki otie koli lelo 2 semaines konte kaka 2 semaines koli ekomi bamisi ezosala ba 1 mois 2 mois me kuna 2 semaines koli na yo ozwi yango en tout cas eza esengo mingi mpenza mpe na kopesa mbote na ye moko Dino Colombo bambote na yo mingi de 3 étoiles de Berlin bambote na yo capitaine Dino Colombo kombono mpe ezalaka mpasi mingi me naokoka kaka bambote no papa yo ozali mpe na kopesa bambote mingi epai ya Florentina mpa yo ozali bambote na yo mpe Makela Teresa bambote na yo Mane Elise Ndombele bambote na yo Nicoleta Mapasa bambote na yo bon Katokunga de Atlanta yo bongo nanga bambote na yo pa oza ok mpona lelo tosuki bongo
na kosukisa na mama nanga mama Marie Kitoko bambote pa yozali pe papa nanga papa Gracia Lubanzadio bambote na yozali et pa grand frère nanga Feliciano Lubanzadio ya na sœur Adèle na Bruxelles bambote na yo pa yozali. Bon bana nanga nyonso bambote tosukisi bongo na komba papa pe ya mwana pe limo santo. Ciao. Amen. Ciao.